Ok, tozali awa na 9e rue industrielle. Na bisika oyo tozwami lelo ezalaki problème commissaire provincial atindaki moi ba conflit moko ezali ba ko déguerpir bato. Alors na déguerpissement wana ba ko sala wana ko bimisa bato wana nde ba ko kuta ba service de sécurité ba ko kuta ba effet militaire na place wana ezalaki bongo moi nombre moko makasi yango wana service de sécurité bazo continuer ko approfondir ba investigation kotoyeba eyaki ndenge nini et puis ebandaki kokende pa iwapi des problèmes ezalaki 209 ballons eza indice militaire. Ouais, c'est ça. Donc on dit muta koyebisa biso akomandaki yango na but nini et puis destination nango akomande yango abo po ekende wapi. Yango na pesi merci na service de sécurité na biso et puis ozomona ka ndenge nzamba zokama mboko oyo bamakambo esalami na kuku ezobima na poisa ezalaki likamba déguerpissement nzamba asali ke to ya komona tozomona bango bazosala musala tozokanisaki bazosala musala na bango na ndenge elongo bani alors ba condamné ba investigation continue kosalema toyeba penza makambo eza ndenge nini po quantité wana eleki ebele tozomona ke bazoteka babalo alors bazoteka pe na oya ba militaire wana ekomi makambo mususu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On dort, on se réveille. Ça se passe à Kinshasa. Toute une cargaison de tenues des militaires de M23. Waouh! Et nous sommes à la 9e rue. Nous sommes à la 9e rue. Et je passe par là par hasard. On me raconte ça. Je vous jure, ce sont des tenues pour de vrai. Tout ça, ça préparait quoi? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Vous pouvez voir même le logo là-dessus, hein? C'est bizarre.